Sindika Bosolo, na Bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila, azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na Bosolo, tozawa na kosala mosala penza na Bosolo, elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate, biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate, mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya Bosolo, basango obolingaka, pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila, ba reaction na bino, makambo na bino, mituna na bino, WhatsApp eza wana pona kobenga, na za wana pona bino, bino pe boza wana pona biso. Natondi bino botondi na bino nyonso bozwi nzinga tuli bakulu ya kulanda. Tindika na ipayo bozwami, boibe sika tobetaka penza masulo, penza ya Bosolo. Na bomesano penza na mwa lombango, lokwa makambo penza komi kokende ya lombango kasi makambo ya malunga, makambo oyo tozelaki, tokolukaka mingi, tokoyoka mingi, baye o penza, balingaka kolamba penza bilubu yango. Nde mosana biso ezaka kokende koluka bango, koluka. Eloko nini tokoni kolakisa bino, koyebisa bino na ngonga oyo esengeli, pamate na ngonga oyo esengeli, po koyebisa bino Bosolo, lolenge nini mboka na biso ekendaki, lolenge nini mboka na biso ekomaki kasi. Tuko luka penza koyoka mingi professeur Mbata ozalaki penza mokolo oyo ndeko Peter Kazadi asangisaki bayimboka po akopesa tokoloba penza kosakola na Bosolo. Abengaki ndeko professeur Mbata, abengaki CG ya MLP, abengaki penza baye ya politiko pena bandier IDPS pona koyebisa na bayimboka Bosolo pambate bato bele bazaka na lutili kite toyebi malamu baye oyo bakambaki biso bazaki na posa ya kokomisa biso biloko na bango kosala biso oyo bango balingi kasi tokomi na ngonga état de droit ezaka moto alandaka moto na sima te moto akomisaka baninga soki bato te me moto nyonso akoki kozala makoki ya kosala eloko oyo yazala ngo posa nde tokobenga état de droit makoki ya moto makoki na biso makoki na yo makoki na ngai kasi makoki na ngai ekoki kozaka na posa moto mosusu te mpona zwa eloko to nasala eloko fo moto anaka mposa kosalela nga kasi biso nyonso tolobi te kisalo mebanda maloba ya tata ya ekolo kasi tolanda professeur Mbata alobaki penza Bosolo mingi na makambo penza etalaki coalition koyebisa biso lolenge nini mboka etambolaka koyebisa biso ye ayebi to atanga penza mibeko wana kolakisa biso to koyebisa na bayimboka ete FC saposa biso na coalition ya lokuta ete baza penza majorité kasi bazalaki na bango majorité te babandaki nde kobangisa ba parti politique wana bakangama na bango po ete soki basali eloko mwa ya kotoko boya bango bakosala bango na lolenge oyo bamesana po bango baza ba dictateur baza bato moko baza na posa ya mboka te bazalaki bato moko ya koboma mboka kasi tolanda professeur Mbata ebongo tozonga. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et salut ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na ezali oh yes
olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oyes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Star. C'est ça, FCC, va passer par un lacrymogène. Oui. tozali awa na meeting na campagne na biso tozosolola makambo ya biso na mboka na bakonzi ya mboka na biso tala makambo bato ya PPRD baya kosala trouble batindi bakuluna bazwi biloko milangi gas ezokamwisa biso civil azwi gas wapi likambo ozolekela biso yango oyo civil na gas civil azobetela ndeko ne bacivil gas azwi yango wapi biso toye miting rassemblement mpona kimia ya mboka na biso toyoka makambo ozoleka na mboka na biso tala bato ozolinga mboka ebonga te otala bato ozobebisa mboka bato balingi mboka yabonga te nanu basili te bandoki nanu basili na mboka oyo te kabila asala bato na ye oyo nanu atiki na mboka mpona kopesa oyo kindoki ya mboka oyo tokobunda nango tina suka tokodelivre mboka na biso tina suka moto abasi aza te Chef, il y a quoi Toyeli dans les meetings, il y a député Kabila et dans les Peter Kazani. Donc comme un civique il y a FCC, là un civique il y a PPRD. Ne va s'organiser pour meeting à Kalezara en Swahili. Le meeting est comme la Mokonzambo, Lingala, et compréhension mon quota. Tant que total Joseph Kabila soit 25 à Zaïkouna na Boma so wapi. Na mboka na bango côté ba Tanzanie. Debe zarate mutumo panza ba hote. Toye lelo na Mokonzambo so to vota Peter Kazani. Pourquoi ba FCC ba osala bo? Dans le to. Ça quand tu mabango bona na bunda ka pona mboka. Oh mabanga ta. Oh mabanga zebu na pona mboka. Merci presse. La plaza. C'est quoi une équipe? Voilà combien? Balé. Non, a évité parce que meeting est sagué à IDPS. Problème, on a évité de dire beaucoup de comment on va y a Kabila. Tu vas te FCC doit comment dominer beaucoup parce que batoué la bande na bango mutala ba marambuna ya ko batoué niveau ya Rwanda ba Tanzania. Ko bunda ko baby ça donc c'est pas bien. Ikamunio so babongisa.
Touti kolanda professeur Mbata, touti kolanda Ariette Wamu, Laurent Batumona na CG ya MLP, lolenge nini tata gangi ekamusi epe biso ekamusaki biso bayipenza bakokamba biso baye bato bakosala ete lipa ekita kasi kaka bango moko batomboli mapa likolo ete lipa ekomi talo lipa ekomi boye esalaki soni kokamwa ya koloba mingi ezali te tomoni ete bato mayele balaki liboso ya bayimboka mpo akosakola mpenza koyesa bango mosolo na elongo na mwana mboka Peter Kazali oyo azalaki esika union sacré ezobotama bilubu ya union sacré ezolambama koyoka mai tombela ya bayimboka oboso ya tata ya ekolo kasi tokutikali tokomi na suka ya masolo na biso ezalaki mpo kolakisa bino lolenge nini tokomi na mboka na biso lolenge nini faci akutaki mboka na ndenge nini azokenda yango azomema yango tokokoma wapi kasi nga nazobanza tokokoma na esika oyo tobandaki deja kokanisa ete Congo fo edirige Afrique nga mpe nanzaka ya kolike na ete Congo ekodirige Afrique ekodirige mpe monde na koliki yango kasi tokomi na suka na kopesa matondo mingi na Papi Kelly oyo azali mpe elongo na biso awa na Kisasa napesi ye mpenza matondo mingi na Rifin Kisombe oyo azali bongo mokambi ya Tindika Télévision Rifin Kisombe Papi Kelly bakambi ya Tindika Télévision soko kolanda Tindika Bosolo esalako mwa sengo esalako malamu pesa bango matondo mingi pamba te bawende basali ete bili ya boye emonana tokutani mbala nsima na baye banso oyo bakolanda biso esika tozwami